Na sepela na verset wana. Ba même Joseph mateke balongoli lamba. Oh, mais lamba longola qui est pareil à Joseph. Mateke ba Ismaélite ba côté la prison, ba pesi lamba ya sika. Oh Jésus. Et lamba ba prisonnier. Lokola Vital Kamerhe. Ba pesi et lamba ba prisonnier. Abanda kolata ba veste, kotanga na ba jeep. Assez à cause de biloko yemo kasala ke même na prison. Prison ba kota ngona veste te. Prison ba kota ngona ba chaînette te. Prison ba kota ngona ba orte. Prison ba kota ngo pe na ba signature te. Prison ba kota ngo ba pesi yo elamba ya prisonnier ya kuna. Attention, s'il vous plaît. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il les moissonnera. Maman nangaye Fongola matoy o kalisolo Moi na londe maman Gisnovit a meme biso la solution pour l'opposition nzoto na biso yo muto betia batampo et ça la 15 à 20 ans ici la kate moi na Londres a lobby solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma leke poete muete balapa solution ezwami pona proposition nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo 19 eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Oui, shalom, mes bien-aimés, corps du Christ, partout les quatre coins du monde, Nzambalo la Pambolayo, Yabeta di Bakou Kitoko Oyo, Kolanda, le prophète Efata, votre humble serviteur que Dieu a établi comme son mandataire, son ministre établi. Nébike, aux autres traversées, ma maman qu'on a vu nayo, et le que ça n'a pas c'est ça que dans le moment où actualité, Moutabo sana makambe vie naye, azobo sana souffrance ya vie naye. Azobo sana malheur ya vie naye azobo sana destruction oyo na vie naye bandoto ya mabe ba mari femme de nuit instabilité ya vie naye azopesa do priorité kolanda ba procès zanga mutu na makolo ya Kamerhe procès qui a 100 jours je suis pas là pour les informations tongo butumo ozola la pongite pour na mamba Kamerhe ayiba ki soki mbongo ayibi mbongo abongie na famille naye wana ba kangie 20 ans est-ce que ba 4 attend 100 francs. Est-ce que mari de nous a tenu son vie à l'ongoué? Est-ce que la charge aux gens dans famille? Malheur aux gens dans la place aux alliés? Est-ce que l'on a vu nayo? Si on a vu cela comme moko, cause la distraction parce que vino est en bola bien. Laisse-moi te dire la vérité. Dieu m'a établi aujourd'hui là pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Précisément, je viens de la retraite parce que tout en préparation déjà une journée prophétique. Dans le thème, le ciel doit parler. Oh my Lord. Mais ce matin, qui est au sujet de ton malheur, qui attire le malheur dans ta vie. Pour ça, l'assemblée, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Il a fait comprendre que l'esprit est la mouka. Aux obéla, aux souffrir, famille obimeli. Esclavagisme, loi, malédiction, kindumba, instabilité, foyer, problème, vie de prière, au bois kamupandi, oh Jésus. Autant de classe samalonga, aux véhicules, na documents na maboko français, belé na monoko, anglais, oyekola qui flama, qui anglais, oyekola qui danois, otena kat, oyekola soit qui multisystème de langue espagnol, kakayo, mais moussala moko zo zezate. C'est qu'il y a un malheur dans la vie. Je m'excuse. Mutumoko a un malheur dans la vie.
Et c'est là que moi la lumière en Nzambe ezati. Attention, avant botama na scène moi oyo, muto na yeba kayote. Muto a tiré malheur na vie na yo, ayeba kayote avant obotama. Mais à mon yoka pando botami. Et ça la batu mususu, le kola ba Hérode. Ba yoka déjà ko ya Messie. Ba luka ba tiré malheur na vie à Yesu. Attention, deux rois ne peuvent jamais se retrouver sur une montagne, des lions. Si on a besoin que nous avons besoin que Nzambe a accordé délivrance dans la vie. Nzambe a besoin de peuple Israël. Moïse dit à mon peuple, ne craignez rien, gardez silence. Et voici la délivrance que l'Éternel va vous accorder au jour d'aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est la parole de Dieu. Je vais dire peuple naïe que baba ngelo côté parce que comme qui n'attend oyo pénibilité qui m'a cassé. Donc Pharaon a tiré qui malheur na vie à peuple Israël. Na zomi tout na ba question. Ozo se retrouver na makambo oyo. Peut-être avant botama ozalaka na zemi. Nda mama swana kana noko. Ba wela ka soki parcelle héritage. Ba fingana, ba loba maloba, ba déborda. Oh, comme c'est le monde des esprits et comment influencer dans maloba oh baloba qui que maman oh yabo totala mona oh ça ça ndeni na vie. Parce que souvent loba bota bata na sokyo kozana na sena moyi oyo. Attention, Nzamba permet à semence on est dans sein maternel. Ayi makamba loba na destin na sena moyi. Quand Nzamba tino na sena moyi. Mutu mokote à quoi arrêter oh Jésus. Oh ta promesse Nzamba na vie na yo. Batoba sangane bele ba tirer malheur na vie na yo. Le col à Joseph. Oh Jésus. Bible les ba Joseph moloti bandoto. Ndoto ya pa bazo di kabe pa Yesu. Nsamba pesa engolu wana alotaka pe apesa ayi ko manyola bandoto wana. Ezone bele ya batu. Bazanga discrétion na vie. Ba ba hauteur ba malheur na bango moko na vie. Ozobetela mutuli solo. Ozokanisa que oyaza mo bien-aimé. Que ozobenga pe mon confident. Attention. Fiancé koutou. Attention, ne blaguez pas avec les histoires de la vie. Fiancé koutou. Ozobe sa confiance wana. Auto la famille moko songolo. État d'esprit oyebité. État d'âme oyebité. Ozobetela etolo. Peut-être qu'il y a un mandat à détruire fina yo. Batu musu va se retrouver en esclavagisme parce que mutu moko ne ayaki na fina ya ko tirer malheur. Pour vivre ma cambozo vivre les lots. Nous sommes la bonne voie, la bonne volonté naie. A zopembo atangi samwa na moko songolo. A foutre la pe batu moko bandaku. A foutre la pe batu moko ba billet ba voyager. Oh Jésus. A longola pe mutu na terre moko boye. A foutre mbongo naie pour a longolo na mboka bisikoza. Aucun mboka moko songolo. La terre aussi est liée avec la promesse. Attention, la terre aussi est liée avec la loi. La terre est liée, mon Dieu. La terre est liée aussi avec l'esclavagisme. La terre est liée avec les esprits. Si on a mis toute la question, maladie aux autres traversées, instabilité aux autres traversées, passe douleur aux oyoka, au sala qui va tout bambolam. Ma camarade de Betela qui est solo, croyait que bango va au conseiller yo. Na makabozo pesa bango lokola projet. Comme numéro 1, il y a que déstabiliser le projet. Parce que aux gens qui discrétion, perd sa confiance dans Nzambe. Il y a des David, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Attention, le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Et qui peut le connaître? C'est celle Dieu qui sonne nos cœurs et nos reins. Na zomituna ndeko se retrouver dans makambo de ngeni l'instabilité ba séjour ezo simbate ba ninga ba voyager ba zo ba document yo zo ka documenté mutukuta yaki après yo kutu oh mon Dieu azo ba séjour peut résider 10 ans oh maintenant on comprend que yo muto kenda ka avant ata papier à prendre un logement aux zoité c'est na zomituna ba question ce sont tes mains qui sont liées on a source à provenance, c'est ce que l'on a origine. On a kanga ba tira malheur oya na vie na yo.
Arrête cela au nom de Jésus. Il faut rêver en esprit. Olamuka en esprit. Oye Sanzambe Seigneur. Qui m'attire ces malheurs? Nani. Azan na terre à malheur oyo. Tata Mwasi. Maman Leki. Noko. Yomoko. Ozolu kobo takate. Ozan a problème à fécondité. Peut-être que ça n'a pas yote. Mais parce qu'on discute avec na maman. Parce qu'on discute avec na noko moko. Alors baka bota na vie totale yo. Alors baka zaka maloba. Bible Pézoloba. La parole de Dieu me dit ceci. Le livre de Saïe, chapitre 54, le verset du 7. La Bible dit, toute arme forgée contre moi sera nulle sans effet. Et toutes là qui s'élèveront en justice, je les, alléluia, je les condamnerai au nom de Jésus. Na condamné malobagno sa molili. O batina vina yo pour se retrouver dans malheur oyo. Bien na zo bisande kombo ko na tonga lelo. Quand on beti ba ko la makolanda prophète na moment oyo, je sais que tu ne seras pas déçu. La Bible, c'est que les amis, dans Jonas, chapitre 1er, le verset 6 au 7e verset, oh Jésus, j'ai lu la parole du Seigneur. Jonas, chapitre 1er, du 6e verset au 8e verset, pour la meilleure compréhension. La Bible dit, ils se rendirent l'un et l'autre, le verset 7e, ils se rendirent l'un et l'autre, venez et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils les tirèrent au sort. Et le sort tomba sur Jonas. Marabo santé que de coupaille. Oh Jésus. Babeti mondenge. Mais et quoi y est pas un Jonas? Batu oyo babeti sort oyo. Babandaki na bango ko tambola ba passager. Ba marinier oyo bazala ki na bateau moko songolo. Bazo tambola. Mais Jonas azo ki manda nzambe. Akimi na ye mandawana aye kokota bisika bato ba promesse ba projet d'activité na bango bazo kende ba comprendre te pendant makamana ko salema Bible zoloba soko banya verset 2e ozo kita elobi zamba souffla mu pepe na mai na mer. Oh, même naufrage, enge salama. Balobi non 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 non. Ba passager bazo biloko na bango. Bandiko bwaka ba marchandise na mai. Nazo mituna oh tande komoko. Do ya vision zo ekenda wapi. Do ya profession zo ekenda wapi. Do ya richesse zo ekenda wapi. Peut-être se retrouver na ka olikola ya navire oyo. O bwaki biloko na mai. Nazo mituna ba question. Nani yeli yo malheur wana. Ya niveau qui a dépouillé yo. Au bois comme promesse na yo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jonas na kati ya navire. Ma bêti au sort. Bible zoloba. Tomba sur Jonas. Oh Jésus. Bango kutu ba mona ki Jonas se motele bango ba problème. Na zomi tu na ba question. Na zolo ba problème na vie. Obota kato zola zola muka. Ozoli ozomela. Attention diable azo distraire yo. Mwinda pote kosa yote. Ba métro kosa yote ma sœur mon frère. Et kosa yote zola la 4 saisons. Ozole exata a Jésus kende. Tellement luka nzambe. Luka oye ba origine na vie na yo. Nana zolo malheur na vie. Nana memelo makambo na vie na yo. Est-ce que ça camaradité? Est-ce que ça ozole na confident? Est-ce que ça opère confiance? Yende na partager kana makambo nanga. Joseph a partagé makambo na bande. Oh Jésus. Balobi te bana kasi. A partagé makambo na yenda bande ko. Non, na descendant ya progéniture moko. Baloki la Joseph. Ba teka ye po ba Ismaélite. Gloire à Dieu. Ba ko teka yo. Ba même esclavagisme. Mais ba arrêter promesse ensemble na vie na yo te. Ba arrêter délivrance ensemble na vie na yo te. Na zoya bisande komoko. Na zoya bisa papa maman. Oya zora na maman oyo. Tozo se retrouver na makambo oyo. Que vie nous otambola te. L'instabilité totale. On met qu'à gauche et simbaté. On met qu'à droite et simbaté. Je me suis posé la question. Lève-toi, dit Josué chapitre 1er, le verset 5e. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Oh Jésus, fortifie-toi seulement et prends courage. Nazana besoin, hôtellement en esprit. Nzambalola a déterminé nani oyo a tiré malheur na vie na yo. Oh Jésus. Et bien que tant aux dans les prophètes, numéros affichés dans la barre d'écran.
nana zoluka malheur na vie nana elo malheur wana yo moko timer kaka yo yo moko pankiste kaka yo yo moko miom kaka yo tension kaka yo s'il vous plaît attention nzoto na yo et comme nzoto coronavirus est kaka yo oh my god je brise cela au nom de Jésus ceux qui va sangana ba comme esclave na bango ba elo malheur na vie ba liaka mbongo na sima kombo na yo ba utiliser étoile na yo na arrêter mon pépé wana au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le Dieu de gloire a tellement accordé de délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth tango tolo ba malheur et ça makambo muta comme on se retrouver na vie na ye ce qui avant nié moko se poser ma question pourquoi non se retrouver dans makambo atali gauche à droite ma collègue ba koli babali ba tanga ba classe ba silisa atali gauche à droite baninga bakenda ka ba vacances makabe fungwama muninga zobeta listo ma copine avanda kabo na comprendre ndenge salama nzambe na vie ya mutu ali ko repousser peu malheur musika na vie ya mutu ne limitez jamais Dieu azana ba formule ya kosakana te Jonas awa a se retrouver dans makambo parce que akende ida ko sima ba chose là de voile interdit akimi mandat nzambe anya saba ko besoin vie na yemoko attention ne vous appuyez pas la sagesse de l'homme mais appuyez-vous plus sur la sagesse divine faites ce que la volonté de Dieu nzambe alongo la malheur na vie na yo ezana ndeko komoka zola nanga zolo ba kolo pona nino se traverser kana makamboni et ndeko komoka zobenga benga yinga li papa batira malheur na vie na ye excusez-moi pour vous dire ça dit a commis ça 28 ans à bala qui n'a âge à 26 ans 26 27 28 29 ans elle faisait que pipi au lit s'il vous plaît lit conjugal mais tant que moi le soit luki prophète luki nzambe na ngai nzamba telema nzamba accorda délivrance na vie ya mona mwasi oyo nzamba ko permettre kabola yo na mutu parce que azalaki sujet ya malheur akabola yo na ye ko regretter ba séparation mususu te nzamba permettre yo okabola na bato mususu pour akutanisa yo na chemin ya bonheur na yo aussi longtemps Abraham a s'attaché kaka na Lot makamu nzamba loba na Abraham ngé salamate il aurait fallu que Abraham akabona na Lot parce que Lot abana andi ko na malheur moko na vie ya Abraham Lot nena na vie na yo Jonas nena na vie na yo azanani nzamba fungola likolo to kota na ba dimension ya prière ya ba directive yo se poser ba question nzamba à localiser les promesses na yo à délocaliser les malheur na vie na yo ce que là que le coller lamba et longwa ba teka yo le coller Joseph na sepela na verset wana ba même Joseph ba teka ba longoli lamba oh mais lamba longoli qui est pareil Joseph ba teka ba Ismaélite ba côté la prison ba pesi lamba ya sika oh Jésus et lamba ba prisonnier le coup la Vital Caméré ba pesi et lamba ba prisonnier abanda ko lata ba veste ko tango na ba jeep asere na zem sande komoko ba lati sa Joseph lamba ba prisonnier nenga Vital Caméré lati lelo à cause ya ba biloko yemo ka sala ke memie na prison ba ko tango na veste te prison ba ko tango na ba chaînette te prison ba ko tango na ba orte prison ba kota ngo pe na ba signature te prison ba kota ngo ba pesi yo elamba ya prisonnier ya kuna mais Joseph a kota na prison ba pesi elamba ba prisonnier un jour oh Jésus zamba longola ka malheur na vie ya mutu a sali que Joseph aïe ba ko interpréter ndoto nzamba la ka pété roi loti oh Jésus Jésus c'est nzamba même mayo la dimension Joseph Roi Zolota. Il y a quelqu'un dans la prison là-bas. Oh, c'est un hébreu. Alléluia. Si quand Zamba localisé, Yobisiko Vandi. Malheur, Zamba localisé,
akutani so na moto et le bonheur na vie o souffrir pe mingi o leli pe mingi o komba ko bondela maya miso ezokita. Oh Jésus, des fois qu'on lie comme là yo problème, attention, l'argent ne fait pas du bonheur. Si quand on y a du seul komoko et ça n'a pas tout baso benga prophète na liaka langa bien na mbongo mais qui n'y est athée. Attention, et on a sous sa malheur moko et on a vie na yo. Joseph a mis la prison. Roi moni Joseph. Oh Jésus. Roi m'a dit que l'obaka bandoto. Ongoluza batsana kati na yo. Et ça a utilisé le col Joseph. Et rezo kuta na kana schéma destiné. O makamoza batsana kati et lamuka. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui l'ont simba quitté. L'ont beaucoup de leke simba quitté. Je t'annonce au nom de Jésus-Christ. Nzamba kuta ni sayo na schéma destiné. Kanongo zo koma mabele wane yamba yo. Musala baboya ki lobe zo koma bazo ndima yo. Ba séjour baboya ko prolonger. Quand na loba awa Jésus. Nzamba prolonger ba séjour na yo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Joseph a mis la prison. Mais batuba yala quand même malheur bandeko na ye. Nangine msande komoko. Et lamba ya soni balati sayo. Kaka nzambe mutana makoki kolongola yango. Bible ezobeta li solo na kombo ya mwana mwasi moko Anne. Balati se lamba ya soni. Manana e peni na zobota, on s'est mortifié pour na Anne. Et puis ça Anne a révolte en esprit. Abanda ko luka nzambe na silo. Oh Jésus. Abonde la Bible est déterminée bata o Anne sala na silo ta. Mais les jours où Anna s'est levée en disant Seigneur, souviens-toi de ta servante, Marebobo Santelebay. Souviens-toi de ta servante. Talangata na misu. Talangata na misu. So pesinga mwana mobali. Na kozongisela yo ye. Ndeza na ndeko moko azolela na orphelinat. Abi mama nini akotalangata. Peut-être ça la paix bola mo ebele. Mais n'ayez pas sande komoko ki na orphelinat na bato bazolela. Tous na ba prière semaine mobimba oyo. To banda déjà 3e jour. Kayo muto tikali. Benga les prophètes de Fata. Le numéro est affiché sur la barre d'écran. Okoyambanga moko. Ils en a veuve moko. Ils en a orpheline moko. Ils ont orphelin moko, azole l'orphelinat, on a besoin de soutien. Kokanga mute mate. À cause ya atozo sala, ntamba zo telema. Je sais de quoi je suis en train de parler. Je sais de l'alliance avec qui j'ai fait avec mon Dieu. Ntambo yo, albo privé droit ya orphelin te, bo privé droit ya veuve te. Ozanga kobota, ozolu kobota, orphelin moko azo la lia trapar na yo. Nous avons souvenir na yo apeso mabota malade moko zo belesila malheur moko zo nango eleka et nango ko ka ba gente mais pendant 3 jours tozo bondela ensemble na ba orphelin na tindela ki bande ko musuwa image o ba rajouter ki biso ba rajouter ki nga déjà na ba moment ya prière au de l'autre la ba orphelin to prière qui ensemble aba pamboli nzambe alobi non nzamba ko sakate n'hésitez pas. Parce que nous avons besoin de sala na yo. Malheur batia na vie na yo. Zamba longolango. Denga longola Joseph Lamba na prison. Apesi Lamba bakonzi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, écoute Jonas bamona. No cause bibelon na butu na bandoto. Ah, comme ça femme de nuit na ye. Maman le ki walo tika na Afrika wa. Likambo nini ya ndakola bandoto yo kanisa ko voyager bakanga yo kaka awa na Afrique o kanisa ko voyager o kenda otiki bandeo na tsiki ba musika ndoki ana besoin visa te wakati sa ba mer kati sa ba océan ana besoin passeport te ana besoin ba séjour te. La Bible dit dans le livre de Jean que Dieu est esprit. Le kolanza mazamo limo
C'est que misala satana paix et ça molimo. Attention, s'il vous plaît, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Nazoya bisande koboka zola nangai. Musale zo simbate nana yela yo malheur wana. Nzamba lola telema. Afungwa likolo pona yo. Na sala peine na malade nyos. Quelle que soit dimension malade aux anango. Paix sa confiance dans l'alliance en Nzamba Israël. Les dieux des prophètes et fata. Nzambo a kangola ba malade. A pesa mabota. A pesa ba stabilité. A pesa pierre fungola ya royaume. A pesa yo stabilité au nom de Jésus. A pesa yo kimia au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous sommes qui temple na prophète na moment où na lingi otia loboko na motema na yo. Na bonne la peau na yo na moment où quelle que soit circonstances aux traversées, ne dépasse jamais le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, le Dieu de mon alliance, la Bible me dit, il y a donc point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible me le confirme encore. Aucune tentation ne vous est survenue en temps humain. Dieu qui est fidèle ne peut jamais vous laisser être tenté au-delà de votre propre force. Je dédie ton peuple entre tes mains, Seigneur mon Dieu de gloire. Manifeste ta puissance. Lorsque tu as manifesté à Ézéchiel, tu as porté son esprit. Oh, les ossements desséchés. Oh, my robo sate. Interrebo sante pakazu telohim. Oh, vivre sous soumikoua. Oh, yezanga kibomo yezuivi. Paix sa vie. Na libota na yo Seigneur mon Dieu. Paix sa vie. Na ndako ya mama moko. Na foyer ya papa moko. Na destin ndeko moko. O a traversé malheur na vie na ye. Na brisé. Na arrêté. C'est ma signaux sa sorcellerie. Quelque soit hier qu'on a cela noto. Quelque soit hier qu'on ait conscience. La brisé encore au nom de Jésus. Que le feu de Dieu descend du ciel. Et consume puissant signaux sur le diable. Et tellement qu'il a la malheur dans la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit de Dieu a localisé promesse. La Bible me dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Alléluia. Il m'a ouvert pour annoncer sa bonne nouvelle. Pour rendre libre les opprimés. Et déclarer une année de grâce. Guérir les malades. Oh Jésus. Si comme un décobela, quelle que soit douleur, quel que soit combat maladie, oh, il opère les opérations de sa cicatrice. La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 86, le dernier verset 17. La Bible dit, opère le signe, le prodige, le miracle à ma faveur. Si quand ça m'a opéré en la vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand elle connaît ça, bonheur en me répandre dans la vie na yo. Ici ka ba seka kiyo nzamba sek. Ba seka kiyo nzamba confondre bango. Les autres va la Deutéronome, ils viendront un seul chemin. Ils seront retournés au chemin dispersé. Na déclarer protection nzamba et couvrir yo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, El Shaddai, Jehovah Rapha, le Dieu qui guérit. Les dieux des esprits des prophètes. Oh my Lord. Akota makambu na yo. Afungola misala maboko na yo. Kande maboko ne kangama kwa singane katana. Au nom puissant de Jésus. Ba kanga kyo na makolo. Ba projet ça na ko tambola ba voyage simba. Na kati yango au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yo botakate. Recevoir déjà, alléluia, fécondité au nom de Jésus. Recevoir guérison, faille au nom de Jésus. A déclaré le Dieu de gloire. Appelez ça yo kimia. Dans le nom de Jésus. Protection nzambe zinga yo. Na kombone sumasia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Aïbisa nzambe. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Le balanga amen 3 fois kaman. Amen, amen, amen. Quand Zamba lola pambola yo, na lancé appel en dekonyoso.
ou infertilité, instabilité, ou malade, quel que soit le problème, ou malheur dans la vie, contactez le prophète Efata. Mais bien Zambo na olobela. Appelez ça Kimia au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rejoindre Bissou na 3e jour à prière. Naba orphelin. Kukangila bango mutemate. Peut-être Nzamba ozelo ko sala acte oyo. Pour fungula makambo na yo. Le Dieu est souverain. Contactez le prophète Efata. Que soit na 4 koya monde bisikosali. Mon numéro est affiché dans la barre de camp, plus 243, 82, 21, 78, 177, plus 243, 82, 21, 78, 177. Zambalo la pambola yo. Je profite également qu'on peut s'emboîter dans la corps de Christ Mobimba. Zambalo la a pambola. Na zolo balokola musakoli. Na année 2020 et si là il y en a un juin aux années na zone annoncé na ba musicien profane et ça na ba obati kabiso déjà nzambe aozo ba vina bango attention na kotanga ba kombo na eza dinte kotanga ba kombo ba na TV na lancer message oh Jésus. Et ça je parle na zolo profane, je précise bien les mots. Parce que na monaki na vision tant ko la zolo banangai. Ki ba bongwana. Et comme tabaluka nzambe. Na ba onyos. Ba bébé ça ba vie ba to ba nzembo na bango. Ba sacrifier ba matrice ya ba, excusez-moi pour le terme. Ba sacrifier ba santé ya ba tout. Dans le concert na bango. Attention, le Dieu d'Israël a parlé au sein de son prophète Efata. Nzamba esingana ebisayo. Bongwana. Yo telemela musala nzamba. Je parle de ces musiciens là. Azo telemela musala nzambe. Je parle de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Oh Jésus. Il y a Liwa et Tambola. Et j'annonce déjà, il y a quelque chose. Et il y a ça, dans le monde. Quand ma coronavirus, le Dieu m'a soufflé un message en disant, Boban de la makasi, vous avez la présence en Zambé. Na monaki ba kadena na 4 koya monde. Oh Jésus. Ésaïe chapitre 26, le verset 20. Yo ola nimbela oyo pour hésiter te benga prophète. Tous attaque au bon de l'ensemble. To bon de la paix pour na mboka oyo. Nzamba telema. Afungola misala, afungola stabilité. Ma belé mboka, ils ont pas problème. Nous tout moka le kana pouvoir na mboko ya loba. Après moi, ça sera le déluge. Et ça qui m'a loba moko oyo et où t'as qui déjà dans le monde précisément dans Katamai. Comprenez mon émotion, c'est ce qu'il avait dit. Émotion les alakini. Les alaki ba faire makambo etika na simanae après le wanae. Attention, tu es congolais congolaise. N'hésitez pas. Appelez le prophète Efata. Peut-être ma camo traversée, ils sont liés dans ma belée. Ils ont comme le malheur. L'esprit de la terre est l'ennemi. L'esprit de l'air est l'ennemi. L'esprit des eaux est l'ennemi. Va starter est l'ennemi. Va léviathan est l'ennemi. Va tortiller est l'ennemi. Attention. Les pambolos comme pembeni. Arraché yango. Nous avons la pambola yo. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons les sous-colobakés. Et ils ont un peu parlé et tambour les musiciens profanes. Attention. Na lancé message bien. Na moni ba cadre na 4 quoi ya monde. Bon outi na confinement, le confinement nous continuer kaka. Attention. Vous risquez année oyo. Misale salamate, batuba bimaka susute, tin année prochaine.
na bondeli nzambe à se souvenir à ton alliance na ye na basai na ye o nyonso batambola na kreta nzambe nzambe à se souvenir na bango à ça quelque chose oh Jésus a fungula bakadino na kata ko ya monde misana bino pe fungwama au nom de Jésus Christ ezana ndeko moko azobela asthme comme opération vous avez problème misu vous avez problème ya mu Congo oui ici n'hésitez pas na lancer appel nzamba lola telema la télé ezambongo nzamba simba motema na yo vous avez besoin d'un partenaire moko kaka pour soutenir biso na ba émission oyo to les carapé nzamba lola kozanga tiko pambola ye ko bossa na alliance na ba orphelin te na nzambe pour na ba orphelin oyo nzamba se souvenir na yo au nom de Jésus Christ na pambola également le frère Alondele nzamba pambola ye je bénis également corps de Christ Mobimba na pamboli Jordan Panzu na benga kaye inspecteur nzamba lola azana ye na pamboli derrière la caméra de couleur nzamba azana mon frère afungola banzela je bénis également mon frère Gédéon ici Kazali nzamba pambola ye et pourquoi pas ma sœur Fallon Bitodi pourquoi pas ma sœur Judith pourquoi pas ma chroniqueur nyos ma chroniqueuse nyos Donna nzamba azana mon frère nzamba pambola équipe nyos sa nouvelle tendance attaquer ba komeka va détruire chez nous bopanga nzambe za côté lema attention na bino bato bozowanga na kabana il est temps nzambe sa charger na bino kala mingi te na nosaki déjà message parce mato ya koyoka ayoka nzambe lola pambola bino gloire au Seigneur na bénir peuple de son nzambe ozaki li bakumola molanda biso na mama oyo dans le nom de Jésus Christ allons amen 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 molanda biso sur la prochaine émission me rejoindre biso na 3 jours à prière pour na tourner nos 2 pas orphelin nzamba lola pambola bino amen. Oyonga na sana yango salabika mwa yawe Sembola loboko na yo na bomoi nanga yeswe Tu es assez longtemps demeuré sur cette montagne Oh salabika mwa Oh papa salabika mwa Papa na lola salabika mwa Nalembi situation oyonga na sana yango salabika mwa yawe Sembola loboko na yo na bomoi nanga yeswe Tu es assez longtemps demeuré sur cette montagne Oh salabika moi Papa salabika moi Yo lobaki vous me servirez moi l'éternel je vous bénirai Putuna moi na vula na hiver na été na salela kayo na umeli pe mingi na poste salabika moi Sala bongwa zanga lifuta Basusu bako tunangai wapi kofulukisa moya ngai Papozali wapi salabika mwa Wo revois ma situation Papa salabika mwa Batu balobi nzambe nanga na lipongie Basusu balobi nzambe nanga ke voyage Tolonga na yebi olalaka tonimbaka te Papa nga na yebi yo nzambe nanga oza omniprésent Yo ozali partout Osa nanga ezali opasola mapata na mona bénédiction nanga en life papa Wo salabika mwa yaya Nasimbali pamboli nanga na tato lelonga
na poste yango ezali prophétie certainement ekokokisama na umeli mpe mingi na poste sala bikamwa ekokokisama ntango ninyo simbola loboko revois ma situation yaya na ngai sala bikamwa Daniel a consultaki prophétie à Jérémie.